Voilà, j'ai dit, bazo préparer ngai. Et au salama. C'est où t'as fait pour bien ngai. Et au salama. J'ai dit, peuple de Dieu, nazo le bango vraiment et nazo confirmé. Ok. Si on a la moto à Koufi, ou bien on a la famille à Koufi, sur le benga, on sait que c'est. On sait que c'est. Avec conviction. Donc il y a que ça, on a coûté à 1000%. Oh là là. Bon. Zali. Papa Limia. Tout ce qui est malé. Mbote, Badeko Balandi, on a vu ce que vous avez votre émission Dernier Virage dans le plateau Oyo, Boumessana, donc tout le monde est sous l'élo. C'est toujours avec plaisir, tout le monde est vous voyez, les émissions Oyo Salaka, et la pour édifier Bananzambe. Vraiment, donc, encore une fois, on a un plateau Nabiso, on a un bel bino sœur Nicole Kanda. Au Bossi, Boumessana, ça fait c'est la troisième émission de ça. Bolanda qui émission naie, il y a témoignage, Oyo et Ningisagi Mokili, deuxième émission, il y a également la banane, il y a témoigner, il y a sorcellerie, il y a Bolanda qui n'y a il y a l'autre, il y a bien les sous-sous, la quatrième émission Nabiso, parce que toujours quoi avancer avec notre sœur Nicole Kanda, mais émission Nabiso, à la mission Oyonzambe à Pessier. Et puis beaucoup là dans le lot vraiment la carte émission Nabiso en détail et également bah retomber il y a des émissions qui baillent tout au sali et là on a aussi l'équipe na vie naie et là on a aussi accomplir na kombo ya Nzambe pendant temps oyo boyoka lelo vraiment oyo l'équipe makama minene ezali lelo na carte émission Nabiso lelo je crois que bozala vraiment bozala en tout cas branché pour bolanda émission tina suka bo comprendre et loko nini et l'équipe après deux émissions de sali na sœur nangai Nicole Kanda et puis tout aussi également sur le ministère de la femme mais bien moi ezala sujet vraiment controversé mais après quand Sabiso azo comprendre on déni parce que voilà, combien de mois si, comme on a côté, devant Bibali, tout ça, mission, ministère, et ça existe en tout. Vraiment, tout le point de vue, voilà, donc il y a des alliés menus, il y a une mission à Bisso, il y a l'homme d'abord, ma soeur Nicole. Mbote Papa Limia, la pesi mbote na bana nzambe nyoso mokili mobimba, oyo balanda kabiso na chaîne ya Papa Limia, la dernier virage. Mbote la bino bipane so beaucoup de la bonne émission, nzambe abatela bino pa ya pambola bino. Voilà, c'est un sous plaisir au coup dans le sœur Nicole. Je vois que. Mais na volikana papa il m'a fait bande émission photo bondela. Amen. To bondela kombo na Yesu Kristo, papa na commission aux amalam na pesio merci. Ya komona Yesu papa Limia pour teto sia koloba o ezali pona tiana o mokonzi. Ya uyaka na kokonduire biso katikati na émission oyo le début jusqu'à la fin. Pour être mokili mobimba bana na obi pene so bazali tant bokoyoka lilobo to kobimise ko sala biso to koloba ko sala onde nzambe de koloba na belingu ya mulimo mo centre na le kana kokamba biso le début jusqu'à la fin pour être le botango ko bimé ezali pona ko kangola pona ko bikisa ko leso masio ka olandango alandango na bokebi nyonso parce que ezali biso moko te toyaka ko bima ezali ndem to tinda ka biso yawe banda na biso émission au le début jusqu'à la fin dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth bongo na tatoli bokonzo ya likolo na tatoli Golgotha dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth pe na bondeli sous na lobi merci Seigneur Jésus-Christ amen. Voilà ma chère merci en tout cas la prière tous côté la katia émission Nabiso lelo je crois que déjà menu Oyo to kolobela lelo sur Nabiso Nicole c'est la troisième fois afin dans la plateau Oyo alors sur Nicole avant tout côté baptême Nabiso quand tu la question pour la bonne santé à bana d'abord bana baza bien ça baso batela en tout cas baza bien par la caste ba yo mo également santé malo yo mo heli kamba ba bozo mona. Amen, voilà, donc merci en tout cas ma soeur. Alors comme la lobby awa, tozali na ba moi makambebila oloba lelo awa après ba témoignage d'ayo, na quand même mes questions liboso ezali par rapport il y a Oyo et Leki après avoir collé plateau na biso awa, ça fait déjà deux fois sur Leki awa. Nini ba retomber ni nango.
Oyo et commis après donc bah émission là ni aussi au sali ni aussi accompli. Est-ce que au Kutana bateau accompli quelle mission? Qu'est-ce qui s'est passé après bah deux émissions? Oyo moi témoignage par rapport à ngo yo nango eleki. Mais papa limenga lingeto banana ndenge na ceux qui muto na munda ka bimilenga la chambre na soza ki Jésus bezo ki Jésus te. Ma question tomber na pour na ko na ba retomber à partir des émissions to sali mais tout le blanc nous pour peuple débat à l'édifier pour comme ça ka ça ko na miye linga imoko na commissaire la publicité. C'est comme si ko aye pour salir songolo pakala. Voilà. On a d'ailleurs salir mutu de na lo baka vérité pour peuple débat à kobika. Voilà. Pour ceux qui na bimi boy na bima kapamba te. Parce que nzambe tabanga kende. Donc na yepo na kusali mutu na yepo na bana nzambe baza la sauver. Baza la sauver. C'est ça. Alors par rapport à nengo lobi wana, ça dit que lobi Jésus Christ a bimé la gayo. Voilà. Il y a une question aussi au bande comme ça banali kotuna. Mais comme on plutôt bana ba question, je crois que to bande nango mais to ya siko ko na retomber il y a des missions to sali voilà. Question zali par rapport nango parce que Jésus Christ a bimé la kiyo. D'abord ni nango il a dit que Jésus Christ. Comment est-ce que tu as compris que c'est Jésus-Christ? Expliquez d'abord Bissot a bimé la gueule nini le ban non pas pour amen PPD mo ki mo se bozo lukanga bozo landa message oyo en tout cas na pesi sous nzambe merci nzamba za malam omoni pona weba ke Yesu Christ a bimé yo yo goye bango na boité oye bango na aide ngoya molimo mo santo amen et puis ce qui mutu vraiment en franchir la vérité au monde mutu ngo a changer. Vous reconnaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Papa li mo yebinga na se yebinga lelo to yebinga bandakala. Muto akutani na Yesu akomi muto asika. Akomi muto ya kalate, akomi muto ya sika. Muto akalesa kini zaki ko yenga na matonge wana na biloka mikuse komelaka masanga lokwa muto liboma wazaki muto akala. Muto akutani na Yesu ekolakisa identité ya papa na ye. Okay. Ce qui est on a monné déjà Yesu parce que chambre d'angé comme qui royaume. D'abord Yesu, expliquez d'abord biso ils ont une vision comment ndeni qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est là qui est to sambeli to sisa qui gel nabana. To lingi to lala. Wana bébé nanga na sana na expliquer qui vino bien c'est na 2 mois. Voilà. Na so linga suko bana basi balala ki na bango. Ngana linga so bébé poto lala na PC na 2000 wana na 2020. Faut bébé na pas boté na 2020. OK. Na ngina zo bébé nanga pona na PC libele poto la na biso ponge ko tourner na zo tourner donc essayer meki na ko ba c'est une seconde en fait ko essayer ko teke na la laki donc bo sisi prier na bana bana balembi balali na jusqu'au ya muke bébé na PC libele donc ko tourner na zo tourner donc Jésus Christ na ba ange c'est-à-dire comment yebi ezali c'est comment na yebi ezali parce na molaki makasi na loboko na mobali. C'est-à-dire il y a une longue à mutu elongi ya mokonzi ko yiko monda ngote mais ça une cas c'était qu'est-ce na moni ala kisinga suki na azan zambe na tango wana na ebite makameno sa na nzoto na ngai na ebi yango te po na baki bien que ba tango na za non penza na kati ya makambo nzambe te mais na zui quand même grâce nzambe e coopérer na chambre na ngai à cause ya ba discipline pe na mpesa ki po nzambe pe ya kana bomo ya mutu sa akosalo pe grâce. On a besoin de masum pe aya bimeli a pesi au message mais ya ka pe souvent na moto pe on pesi pe discipline a ya pe pa na yo donc tant on a monaki ngana banga ki moni suki kaka na monaki en tout cas ala kisinga gloire na kati ya suki suki wana na mukiliza te bande ko na ngai suki ya bongo na mona yango te donc na ebite so pe na otika le monde peut-être na paradis hein tant de kufa ponga loke de paradis na ebite papa lima na zo sala ngo vantade ponga loke de paradis c'est ça moi nzamba non ke za na kondi babi ke babi mona nzambe avaka na foi so za na kondima ya onde ko kisa mepa na yo donc na mona ki suki ne zaki déjà ezo la sa gloire ezaki na ba étoile na kati suki ne zaki na ba étoile je dis bien étoile alors le bon qu'on a ezaki na puissance mo zo dégager le bon qu'on a ya mobali ezaki na puissance mo bande ko nga na ebite eko sime ba immeuble et une puissance moko na yebiti na ko expliquer bino comment la puissance on sent pas comme ça on voit pas la puissance il faut sentir oui dans nos puissance na tango wana yem ta faire connaître ngana comprendre tanga bimela kinga ngana comprendre ki makamutu wana te sur tango ya kei to na tsika linga mona chambre na lève danguya mulimo musanto ndena ko comprendre un par un na mo comprendre que mutu na muleke zaki gloire. Le bon qu'on a moulé qui puissance. Puissance. Oui, qui bande konanga. Donc on a dit que na moulé qui Jésus bimela qui na confirmé que c'est na aide nguya mulimo musanto. Bon on comprend de makambo papa il m'a souvent
ce qu'on commis à la spirituel. Ce qu'on mis spirituel, on a le bon monde qui est solo. Pour me sauver à tout niveau, à tambola qui n'a nzambe, nzambe on est longini. Mais nzambe to ko mona été. Bible le bege muta mona nzambe a okufa. Ce que nzambe to ba ta mona ki nzambe, c'est-à-dire que na aide nguya molimo musantu, neto ba ka muto so solo nzali nzambe. Donc c'est ça. Surtout au mona qui il y avait un message où ils on a monaki Jésus-Christ papa lima na banga ki. On a bangi apparaître qui on a tourné mutu boye. Non les déjà neutralisé na mbetu. Donc on quoi to ko bouger na moni liwe ça c'est le mot ça na ngote. Donc c'est-à-dire que na kufa ki déjà. On a qui neutraliser. Mais on a gangi na tourné côté musu apparaître. En tout cas le baki nanga et le mot côté na ba ange, ba ça qui tellement ébélé papa limia. Donc on va que chambre de comme que royaume. Et puis on va disparaître accueilli. Un an après, en 2021, on a écouté un ange. Il a écouté un message, il a écouté un ensemble. Ange, quand on dit un an après, on a ange. Est-ce qu'on reconnaît le même ange que Jésus-Christ? Jésus, il y a un ange de mon côté. Il y a un ange. Il y a un milliard. Bon, on ne peut pas compter ça non plus. Donc, on a compté parce que tel mébé, tant qu'à porte ta chambre comme le royaume, porte ta chambre, et comme le roi monte. C'est-à-dire, tu comprends un peu tout le pays. Tant qu'on a qui est belé, c'est-à-dire que na image na yo moni ndako tout. Donc ndako changer. Donc il a coûté que ma place ngana zali. Ndako zo mona liboso na ngaboy. Donc porte ta chambre ngeza sous portité. Mais la zone ngeza porte. Mais ce qu'on porte ndenge échanger bande ko na beaucoup za na idée. Porte échanger comme le roi royaume. Bazaki est belé, bon bazaki na Jésus. Jésus ntozaki liboso. Bon wasimana. Bon bazaki simana. Bon regarde bon la nini. Bazaki ndenge mokoti boto bazaki pembe pembe na moko mokonzi ateki pembe pembe. Donc c'est ça. Mais ce que on lobby que un an après ange coura qui apparaître. Ayeko bimelanga. Comment il va aller sur le même ange qui est venu? Oui, tant que ange ayeko bimelanga n'importe qui part toujours à partir à nguya na aide nguya molimo musanto. Tant que Jésus bimelaki ngai na tunso meki déjà na nguya molimo musanto. Ko semble la paix changeaki. Na bien parce qu'il peut discipline. Aidaki ngai pe ya ko lakisa ngai ke oyo longola ya wana ko bape pona tiena bato basolo bake nzamba atala ka motema pour moni sozo te si la sanctification atala ke lambate atala kana e choko te ali to beta miso ba choko kuna kutu nzamba zate na webisa yo mabande ko ngai e boza ko bikosa na ko bape lo mususu awa ngala tambuli suna nzamba na kati na vision ala kisinga basi yo bachaki ba choko na ba bloka matoyi na ba mesh ngai mna lobelaki bango na langage na ngana ese bango bo kenda enfer. Mais tout ça qui n'a pas pour bander que c'est manqué dans la carte la vision de la zone basa ko c'est manqué comme quoi coco basa ko c'est manqué nanga mais ngana ko na ko kamote Jésus mo bander ko c'est manqué na ye donc ngana zone identité ya papa nangai nzamba le bito sa lokola ye moko wa zali mo na nse faut ala identité ya mokeli na ye dès que le secret sali mo Christ bo bander ko na bolimbisa papa limbisa na ko tona bo mo moke yo le bi ke nzamba tala ka motema bolimbisa nga vuma bana na nzambe donc na tambola bolumbu nazo te na bika nzamba talaka bo shuri quand même batute kasi nzamba talaka motema ti bo shiko ba koyeba ndeni oya nzambe oya satan babi ba koyeba biso na identité ya papa na biso oya satan ba koyeba wonde identité oya papa la papa na bango donc pona okena musika te bana nzambe biloko na nzamba boyango oya ko mona ke oyo ngana solo balelo eza lokuta tango kokufa yema koyeba sika okena nzamba pambola bi. Voilà, ça dit que bah ange tout comme la place sur la parce que tout sont bon côté au lobby ange est courir apparaître nanzela nanga voilà d'abord reconnaître nini et puis que les messages même là oui na reconnaître ange wana d'abord n'expliquer qu'on a émission sur les cas toka bref na reconnaître pourquoi parce que un dans le lobby nangai prière au salaki aux gens la prière aux qui exaucé mais prière au salaki na ton nzambe exaucer ngoté mais au salaki na butu il s'est déjà suspect papa ligne. Qu'est-ce qu'on a dit? Oh, mais il y a ange ou il y a esprit. Ange tout naé. Na tout naé mutuna. Pour dire il y a pas quelqu'un qui prière na butu pour tout là quand on côté. Son dire il y a pas quelqu'un dans qui prière na butu. Et puis il y a prière que ils exaucer, il prière aussi qui na butu. Il y a un modèle qui na confirmé qu'il y a ange. Et puis na souka nango alobi na ngai a prière qui nan. Oui. Assemblée nzambe. Prière moko mukuse papa ligne. Balance mes boyaux prière. Père, la paix sur merci. On retenait même à l'obar. Au cas où je le bague dans le boss, on dit Père, na reconnaître. Et pardon. Père,
na pesi yo merci na mission yo pesinga unga na eko accomplir na mwana na yo parce que na ebiete ozozonga kala mingi te prière katana kibana Nathalie Ange nabi nene bana ko expliquer que prière nini osali apesenga réponse aluminanga obandi ministère lelo kaka ndengo zokita tongo kota kuna mona mama mona kati sika ba science sociale obandi côté sur la sanctification et sur la repentance c'est ça c'est comme si on dit la mission dans la piste comme wana on a le message Ange appelle ça qui tout comme à niveau de mission parce que tout quand on a wana mais tout ce qu'on appelle sur mais tout dans quand même à bateau question où ils allaient quand même que tout ça bateau mingi ils allaient par rapport il y a don il y a aussi que ça papa libo sur na makambo parce que là ils ont choqué quand même moi battre délai parce que tout le monde a sécu ça donc à moins qu'ils aient dans kufa quitté parce que tout na kufi on a Jésus qui se barre ça là donc on sait que ça va mais quand d'abord on la biso parce que ils ont la vision de mon akiango et puis tout ça peut ba pratique oui à part pratique on appelle ça qui vision ya mutai benga téléphone mais on est tous sur des pratiques la musique batumba total na Jésus na lobango siko boza la choquete hein na lobango siko yo parler là parce que donc on a aussi na lobango bandiko nanga to na zo na tamboli na Jésus na tamboli ne mbalebele ngana go kama te papa metika na banando na wa ozongo ya ko sekusa wo na banando ke po na ibisa bana nzambe tangu nzambe bengi yo a préparer yo oui chomu na yebo edo na za préparer yango ngai bandoko na ko banga bango te po na ibika za kat na ngai aza munene koleka bandoki ya na pesi binoke ko banga ka ndoki te mwana nzambe ndoki aza lokola chombokila ko banga ndoki te et puis bolongola ko banga to bozo tcha ko banga kat na bino ya muni milimo wana na bandoki bazo profiter na faiblesse wana tozo ka papa limia na ko loba boye bandeko na ngai ngana tamboli na nzambe malebele tozo kata kata po ebiso zo kende mbangu to tamboli na nzambe liboso nazo kende côté ya bato wala zaka azo ko former ngai parce que tant to bimaka boye to c'est déjà formé spirituellement mais oye bango te moi bango ba ke azuma bakamlo ko mutaliboma mais tant ko koma lokola ngai o mona ke azaki liboma te bon so ba ke o bandi déjà liboma oui c'est ça yo to so ko papa lima to ko la question na pe liboma wana to no zo lo ba boye mona ke azali liboma boye o sala ba dépression voilà mais ngana ko ba boye na liboma te na o sala nga pe dépression te d'abord mutasaka dépression akoyi ko bando ko prier pour na batute ba monde bikama pour to pe ba monde bikama bon bandeko na ngai to tamboli na Jésus na kat na vision na zo teya to zo tambola na e ezate ke ngani na zo kende ko miteya ngai moko te azo ibisa ngai kota aw banda côté c'est la sanctification et c'est la repentance to na zo teya batu balimina mabanga ya minene bazo bambanga ngaso nazo lingana kima pesi ya zali to nazo banana kima pesi ya zali ezate na omona ye nazo mona nazo sentir des voix ngana na des voix nazo ngaso na kima esika voix ezali so to nazo na kima esika zo bangai ko kima te ala kisika nde na ko sambela fo chaka komba Yesu abibila ngai ko sambela boye mabango ba bazo bamba yo wana ba ba ko so salo passe so to mabanga les zo pa na yo yo zo sala prière na ebisio wana mabanga ne ko koma mai ke prière na mapesa kiyo prière pesa na ko bango te papa li weza makamu na ngai na ko bango te weza makamu na ngai na ko bimisa ngote mais na bika na bana nzambe so sambela sabu na yo le début komba Yesu à la fin aussi komba Yesu parce que komba Yesu ne mte big saka donc na lo sambo to bana sambo kimi bana nzambe komba Yesu moni ndoki ko ganga mama na kufite au nom puissant de Jésus-Christ ou bien Jésus-Christ. Donc, yo venu à Jésus-Christ. O melamai Jésus-Christ. O kombola ndaku Jésus-Christ. Bon, tous on a vision na biso wana. To baba minga mabanga, ngasi ko na komi kozonga vers sika voix ezalaki. Alobi na ngate sambela ka boye, mabanga bazo bambo wana, tango yepa na yokoma mai. Tango yokoma mai yo zongo chango na mulangi. Allez, to continuer. Baba minga mabanga, na simba prière ebsekinga wana. Mabanga yokomi mai. Na zongo na chango na mulangi. Abi na toke sukuna. Bambinga mabanga donc au fur et à mesure to so poussana bazo bambanga ezoko makaya mine ebele o la di ba peuple de bozo na message ba na nzambe mukili mo bozo boyoka message ma peuple de boyoka au fur et à mesure to kende mabanga na ezoko makaya ya minene donc wala abika mai ezoko mapeka mai so ba bambinga yi et puis to bazo bambanga yi zo bambanga so ba bambio sala pende pe eso soyo sala pende te zo soyo mais yo moko yebi ko so ba prière na eso soyo
ils ont soyoté ils ont comme maille donc au marché qui déjà formation on a commencé à aller à côté bah tu sais déjà parti à il y a quatre visions mais déjà pour la vision on a comment vous interpréter vision na ko interpréter ngo boy bato bazo critiquer ngo baso beka na mutaliboma mabango sisa banda ko lobesa ndi maloba na bino maloba baso ba ke aza mutaliboma aye po ko manti po ko détruire papa bana na ye ex na ye po a salir ye kasi mabango ndo ngoti so mabanga te meke na sina de formation na butu so mezo sala ngenge le côté pour bible bi que vous reconnaissez la vérité et la vérité vous affranchira yango mona so ki pe ngoti mabango chez banda lo banga yi yango wana signification na ngwana là c'est comme ça clair PPDG. Voilà, mais il faut toujours avoir en place au CQSA parce que voilà, c'est ça. Donc il y a au CQSA. Bon. Donc au CQSA. Est-ce que au CQSA les alliés il y a na lobaki ya donc oui. Na lobaki ke na yibi mutana yibi téléphone. Ngana kela kimi na bi okukufa. Okukufa. Mutongo pe akufi. Et tant mutongo pardon. Mutongo kimi na téléphone, ngana za mbango kimi ate. Nzamba lobi nanga ke ya kimi yo za mbongo Holanda été déclaré ngana ibaki teke loko ni chekat nanga on comprend OK c'est qu'il a déjà na don wana kat nanga to on a déclaré donc déclarer mabe ya dire en fait ya izali ba donc boto zo mona ba eli dans ba so don dire ba na bitan il a déclaré pour na mbula botanga version na te tonga ka mbula 3 ans 2 ans ou 3 ans oui boza ba version oui bi ezali tout wana ezali pour na ko béni ezali pour na ko bloquer ba nzambe peut ça réponse papa Limi oui donc yo donc donc des secondes de cité bon bi que ba to commenter bi que wa bi c'est pour ça qui mais ça a maudire mutu voilà bon wa to chon to zo ngana to ke sigo yo na seku si batu mususu musicien moko na ko ça la publicité à satané c'était bolim sanga PPD musicien na kufaki na web so kombo musima papa Limi d'accord musicien otanga kufaki to ke na nzambe na kati ya le plan ma musicien ngo na kuti ba musicien so ba na kati wala banini na ngo tant zolo babo to le so ba makambo ndeze ba ndiko préparer ngai attends préparer ouais c'est pour me dire ba ça éclaircir non pour mon game temps na zo bi na télévision na zo ko mi ça la publicité te na zo ko tombo la mokonzi ba konzi Jésus Christ de Nazareth na zo pour na ko mi ça la ngamo publicité pour na ba kana bimi bo déjà préparé déjà formé en fait formé na voilà alors tant mission ko fi toke na papa ton papa yo moyebi Jésus Christ de Nazareth voilà ton to koti kuna nazo ka voir nazo moniter nazo ka pas mission mokili wana et pas mission mokili wana Jésus Christ qui pas mission mokili to zainga na ye abinanga c'est quoi ça ton akoti libulunga akufite na ola musai babi mama yo utcha baba miso ba komi yo soko la mugite o mona ngabi na ola musai bon famille na ba yaki bibo soki za vraiment nzambe atindo la musai oui papa Limi il y a 50 na lobika kama loba na biso wana ko loba ngote mais kombo yesuka liboso na suka et puis na suka musicien da la muki bangoto batomboli ngai et si likarate camarade na ramona kotanga kombo te po muso tangi kombo e komo alobi mobile nanga kufa mobile ni pas kufa ki na la vision peut la vision belle na kufi bazo lela Jésus lobi nanga kende ko la musa mobali wana tango na keipe na ibisi camarade nanga bolela soute na ola musa bien Nicole tika ba makamno wana ola musa ndeni yo so wucha po la musa ngabi vanda kimia convaincre ba boklo na ba semiki na yo nazo la musa na selika bilo na biso Jésus la sekinga wana po eza biloko na ko lo bango ate tango na sali yango wala eza seke na ngai po muto ndaza seke na ite oui na sali yango na bika komba Yesu bika buchaka komba Yesu ala mukaki bosiko tombo zo beke muto ko sekwisa akosikisa muto zaka nzambe sikoyo o zakat nanga zanani nzambe siko to zo beke na sekwisi est-ce que ezanga na sekwisi ou bien nzambe muto zakat muto zo sala mission na ye OK parce que nzambe yaka avant de sika salité zate avant de sika propre ezali to zo beke na sekwisi ezanga te na sekwisi muto susi zali nzambe azakat nangai yende muto sekwisi mais ce que les dons peut au 24 nangai dont les alliés moko nzambe donc c'est ça mais sœur Nicole c'est vrai qu'on a tout dans la carte de ma vision nous là voilà j'ai dit bah so préparer ngai et au salama so muta kufi bobe ngai et au salama j'ai dit peuple de Dieu nazo lo bango vraiment et nazo confirmer OK so ozana moto akufi obe bozana famille muta kufi so bobenga na usekusai
Non, c'est ça. Avec conviction. Donc, il y a que ça, on a coûté à 1000%. Oh là là, bon. Zali. Papa Limia. Toujours comment? Toujours que malé. Nana lo moko muke avant na banana ko sambela. Camarade na rotanga pe kombo na été mais soka la émission oyo ayebi makamanga na oloba. Moi na banda ko bela. Ngana yaka pa na bango na vacances. Moi na banda ko bela makasi. Ngana ngaka ke sa ngaka ke tambola bitambola tambola nga basa non na mutu ezali bien te. Kolo. La lati pe ba mini jeep nanga na ba sandal. Na moni mo na zo bela lo tumbisa il fallait ba benga ambulance. Nga le binete ko benga ambulance e buto lelo. Nga mo na opuye mo no a déranger minote bola le titongo. Papa Limia, na yebise nga bine fuka matanga fuka mina prier. Wana ko ba sega ko kutu non pe Jésus na moni Jésus te. Non pe na yebite ke ba do na sa ngo kat nanga na prier na bima na ke bitambola tambola ko sonner bon vers 6h du matin. Na kota na poser ka question. Moi na la muki amna nga niko zandoki. Pona ko ba ke so bi nzamba bengi yo. Ezina ba blog de sa chokat na yo. Mais tellement na mukilo to ba mona kabilo ko wana. Bango ba kolinga to sa musala nzambe, ba komemela banzela moko ya mabe, po eloko wana esala mate so ko zu grâce te. O kupa pe o sala li penza mete. Donc biloko na zo lo bala essayer déjà kati nanga menga sans le savoir. Donc c'est ça. Voilà. Ça c'est réponse à Sœur Nabiso Nicole. Oui. Kanda. Pour na kokufa en tout cas papa Limia, soki mutakufi to ko meka ngonde mwana. Soki nzambo nga na sana ye. Asaka kana tombo asekwa kite wana mutango kosekwa te mais soki yemo ko binanga ke da cheba donc katina yo to seki mutango kosekwa c'est bon il faut que nzambe yemo ka opérer parce que on zo ba mutu nyoso so akufi bo benga nga wala ça peut pas wana ko la musa on comprend pas singa lobité on comprend ça singa lobité oui ton abi ko sekwa ça mutu asekwa zali nzambe mais siko donc wana nzambe c'est katna c'est dire que yemo ko nzambe akuti katna ili mutu akosala musala na ye ezali te ka mutu nyoso tu kaka akufi ngana ya kose kusa non ezali nzambe kaka ndenga alobelaka nga ka ibe alobelanga pe suna kende ko kose kusa mutu so yaki mutu bazaki dessiner makama nzambe nzambe boya kufa lelo na zape na temps atinda ngala se kusa ye donc c'est ça. Voilà, c'est le peuple dit na sige exactement c'est on li kambuté bo c'est la polémique voilà exactement nous avons déjà pour tomber la Jésus-Christ amen. Ça c'est bien mais tout pour ça quand même la émission na biso c'est vrai tu répondre quand même à question que bato oyo ba ndeko tuna nga tout kota na un peu sur mission na aussi parce que sur le bagamba aussi que ça déjà awa tout kota mbamo aussi na ba mission et puis tout aussi ba retomber avec mission de tout ça là ni dans ça là qui tout ça là tout ba là sur mission là parce que on le déjà likolo pas que c'est que soit là donc on est déjà pour la mission pendant na yo za nini oyo nzambe a pesio Sœur Nicole parce que comme on le dit déjà l'introduction awa Matomi ba mona tango zoya ma témoignage yo yé pour détruire ex mobile na yo papa ba na yo on a ko saluer parce que benga quand même nga aussi benga to solo na moi mingi il fallait aller gagner émission également pour ya ko ça la droit de réponse na yé et puis bon voilà ma famille na bande mususu ba pekisi à ça la route mais benga nga to solo la ki donc nangera na yé ba parce que ba za ko loba yo yaki pour détruire ex mbala yo tozonga les choses sont awate mais très tout ba sur mission na yo eza exactement quoi est-ce que après au sala témoignage ou alors aller aussi na makambo on nzamba yebisio au sala oyo considéré comme mission là bon la commission nzambe papa Limia tozonga la ngote mais na lobaka mo muke ce que ezaki pour na ko détruire ba nzambe ngamo na loboko nzambe te ezaki message ngana ipona ko détruire te ngana ipo bana nzemba bongo ntema na bango soko le binga na ipona ko détruire ngana ipona ko détruire ngana se arrêter que pana ye papa Limia so na ipona ko détruire kasi émission pe suki ka bonati lelo na ye na yosani est-ce na ipona ko détruire susu ngana nzamba tininga na ko te bana nzambe mukili mobimba bobongo la mitema donc ngai mission za mapesi ngai bana nzambe babongo la mitema pour être arrivé à Yesu Christ ezali pene baba bima na makambo ya mabe na mukili oyo bayamba Yesu Christ comme konsepo mobikisi donc on obi que mission c'est pour na ko bana nzambe ba changer c'est-à-dire que ba koma ba chrétien wana mission za mapesi kinga ba koma ba chrétien tant de ba chrétien mission ya évangéliser ça ya côté bana nzambe babongo la mitema
Donc, il y a une mission sur la sanctification et la repentance. Donc, pas bon la mitema. Donc, c'est-à-dire, tant que je bon la mitema, mon tuteur va dire, biso tout bon la mitema. Biso tout semble là. Mais n'est pas classé bino. Oui. Biso tout to yamba Yesu. To yamba Yesu. Oui, et ça m'a bêté. Na le bité que ngai inde na za so inde na le bi bongote. Mais ko yamba Yesu ngo pesa rappel na ba principe na ba loi likolo nango. Parce que muto ala o yambi Yesu akoza identité papa na ye. Yo yambi Yesu otina ngotonga batute. O yambi Yesu oyinaka nanu bato. O yambi Yesu oboya kabana bandeko po baza bandoki. O yambi Yesu okabaka te. O yambi Yesu olingi kotika kindumba te. O yambi Yesu olingi kotika masanga te. Muto yambi Yesu akoza identité ya papa na ye. Tata on yambi Yesu na comme identité ya papa na ngai. Muto yambi Yesu bokozande monter na muto yo azina identité ya papa na bango. Parce que tant que papa il faut comprendre. Muto c'est identité ya Yesu akozande Yesu alingi. Mingi bakoloba ete nzamba talaka motema. Mais nabi que c'est faux. C'est archi faux. Atalaka motema atalaka pe na libanda. Atalaka motema papa limia atalaka pe libanda. Oui. Ce que nzamba atalaka ka motema. Donc na la talanga minijip na nota liboso. Na lati nanga mini na cheba kabelo mulai na zoteya. Siko so nga lati minijip na cheba kabelo ya milai ekenga tina simao. Bon muto o azali mo pagano. Tango zo mona ngai. Est-ce que makambo na zo loba wana? Akozala convaincu nango ou bien akotala ka bio tout ça msoke loko mokote. Abonga mutima ndenge nini? Kutu na ko pousser les choses na makambo mabe. Betsa mo mabako. Ozomona. Nga na koma so na zo tambra bandeko so komi vantete, so na zo tambra papa limia, ba tout ça ba moni ngai. Lelo kutu na zo pa no mutuma mo ngai kata bis. Abinanga servant de Dieu. Na ito loko ni amonaki. Donc mutu za loko nzambe akozala kaka ndenge papa na zali. Yango pesa biso différemment to ebaki o baza nzambe, o baza nzambe te. Donc c'est ça. Donc le but awa mission nzambe pesa zali repentance na sanctification. Ba bon la mitema. Ba bon la mitema. Comment est-ce que yo ko opérer mission ngo sala on ndenge nini mission nzambe pesa yo et ça peut son méthode manière nini ko sala pour qu'effectivement ba bon la mitema pour que batu ba se repentir. Comment est-ce que ça va se dérouler? C'est ça le manière. Papa dit mais avec bien mo gonza la carte vision. Na chango kat na. Voilà. Tout le ba don. Yo kasi c'est albeka ka don ya ko déclarer. Ce qui don ko déclarer ka ngo moko ya ko déclarer c'est quoi accompagner ils ko globaliser news. Voilà. Hollandi. Donc ce qui ka don wana pourquoi Angebeke au bandi ministère lelo. Ouais. Ndana ko baboy. Na muto na yo toninga. Na ko baboy. Donc, tant que nous avons appelé ça vision, appelé ça provision. Et donc, on a quatre nangai. Donc, dans Nzambe, tant les cas qui na témoignage il y a liboso, il y a liboso nan. En tout cas, balancer ba moni le boko Nzambe. Tout comme wana. Tout comme à niveau il y a le boko, il y a Nzambe, il y a ba Nzambe c'est retomber à émission pour tout ça li. Mais tout est manga sur mission na yo. Parce que au lobby déjà awa mission va payer sur la repentance et puis sanctification et puis parler sur ba dons anango dont il y a guérison, dont il y a ko sabatu. Oui. Bon, badon la mission est différente alors. Ba aux la badon mais ça la mais badon il y a on déjà ko accompagner la mission papa limia. Badon ils ont ko accompagner la mission. Est-ce que vous comprenez? Non, comprendre. Mission c'est libérer dans bon la mitema. Mais tant bazo bon la mitema, na bato bazo bon la mitema, bazo na pas problème. OK. Ba msu baza, tout plus c'est bon limite ça balance, mais ça ko finga te. Ba msu baza ba handicapé, ba msu baza ba aveugle, ba msu baza bazo souffrir ba maladie ndenge na ndenge, bi ba maladie ya ndenge bon tokota ba kombo te boye bibino moko. Ba msu be bazo luka pe libala, ba msu bazo luka pe mikanda, makambo belé. Donc, tant que vous avez une mission dans Nzambe, ils ont accompagné pour na don check na yo. Donc la mission c'est que balancer ba bongo la mitema na bango et puis ils ont accompagné pour na kao ya goza na ngo pe so ko proposer to bonde la argument na loboko na Nzambe. Donc c'est ça. Effectivement. Mes chers, bon, comme lobby mission na yo zali ya ko la repentance na sanctification. Tout ça dans des émissions awa.
Ma émission là je crois qu'il va retomber quand même mes amis. Tu vois bateau bengi belé, on solo puis quand même na bateau belé. Mais qu'est-ce que toi tu as fait déjà après ba émission mi balé wana? Qu'est-ce qui s'est passé dans vie à bateau? Est-ce que ndongo zolo balobo kwa Nzambe et monani et la kisami qu'est-ce qui s'est passé? Mais que nous avons besoin d'un témoignage par rapport il y a ba retomber il y avait émission au dessus au salé. Bon, dans la ko lo baboye il y a frère nanga pona ko kenao ya retomber il y a témoignage. Donc petit frère nangai troisième na biso. Petit frère propre. Propre, l'équipe nanga propre. Voilà. Il est par exemple au Nzambe na Congo. Comme on est Mukeba na pesi mbote. Alors abenginga jeudi oyo. Jeudi oyo kaka oyo leto ça dimanche. Ouais. Abenga le binanga ke a vu vision ça na message moko o Nzambe la kisi. Leki nanga d'abord bandeko na boyoka andimaka makamnanga te. Oyoki bandeko nanga kaka ndenge ba frère Jésus Christ ba bandeko ndima œuvre na yete. Donc c'est ça. Alors Nzambe la kisi. Ala kisi ndenge azo atomboli ndenge ko tombola nga sous puissant. Ala kisi église moko munene. Ala kisi na kati église wana batu ya marque nyonso bazaki na kati. C'est-à-dire ba aveugle bakoka, bandoki, bajango, babandi, donc na forme tout. Siko alobi amoni ngai nazako sala ba délivrance et puis nazako te en même temps. Alobi nzambe ayeko lebana alobi ke oyo zo mona neza muke na kotombole lisusu makasi. Alobi yebisa na mwana ngai nazo pese mbongo. Mbongo nazo pese na ali yango te. Ali ata centime te. Eza pour abatir nga église nangai. Et puis PC na mukanda na Esaïe 58. Voilà frère nom de Ebiso. Voilà frère nanga propre. Mais bat ba ba keza pour eza frère nangai. Bon, c'est pas grave. Na koya peso na message Mosel na Nzambe moko soko landanga pe a na 4 émission ko za malamu. Yepe amoni makamuzamba la kesi pour na tia nanga. Ezali ala mboka nini? Na roloba mboka na lobité pour fona nazo vidéo. OK d'accord. Nazo na vidéo ya ko sala ngai. A sala vidéo tant on sala na émission ya Oyokoya na komema ngo pesa makamtuza na avec épreuve. Donc makambo dans le bakelek nanga amonelinga nganze mesala kisenga. OK. Tant to sali premier kaka émission na lelela kinzambe mingi pour bazo benga église ça va église ça va. Na assemblée pe ya makasi. Mais Nzambe la sekinga ke na mimoni na kati église. Siko nga na somba mo ba instrument na ngai o na terre. Na mimoni na zuba instrument nga na somba na koti na kati église. OK. Siko di kuno ki makele libanda. Église oza ba pesinga wana na kati vision. Na bimi libanda na moni siko mona mwasi moko boye azobenga siko baninga na ye ba ke na église na bango. Mais la façon na moni la ke wana mona Nzambe akoza modèle wana te. Bolimbisanga peuple de Dieu. Mettons na bimaki na kati église Nzambe la senga na kati na vision na okotsa ba instrument nanga tant na bimi na moni mona mwasi moko ayi ko benga baninga na ye mais ndenga zaela ki mbona ibisenga bi bongo église ngombe bakenda modèle pourtant ba modèle c'est que bozo comprendre donc basil ba kabelo wana kitina mkolo kwa ba sirène mini jeep tala sil matiko to tala crayon apa le binanga maman likamni nanga ye Nzambe tala kande motema atala kane wana kata vision zo bisanga atala kande motema atako zo lo batenga bikasi atala motema atala ka motema atala pe na libanda mwana mosa ndanga biso kisi na biso kuna eza yango na yango donc sexuel libela asimize la bakei déjà ki message Nzambe pesi ngai o ngala banda kotela na kotela ndenge na mona yi mwana mwasi wana te donc ezali azo pesa ngai message donc côté bana nanga babongola mitema donc ezali message Nzambe azo pesa ngai directement donc c'est ça. Mais tout comme à niveau ya ba retomber ba émission to sali qu'est-ce qui s'est passé? Bon na ba émission to sali bana na Nzambe pona kolobe ke ton na yaki pona ko choquer batute na yaki te pona ceux qui soi-disant tout le bon na terme wana soi-disant dit que na zana ba keke moko côté moko non nga zana ba keke moko côté moko te voilà nga zana mobile nanga walinga nga makasi mobile ngo komune Jésus Christ de Nazareth. Ceux qui me battent, nous sommes qui battent le roi Jésus. Nasi basi bi balinga za utulatin. Donc voilà to kangi na biso za pour l'hôtel c'est bien que mobile ya solo sur les Jésus Christ est moko. Donc pour na makambe ba retomber de lui papa limia. En tout cas bana na Nzambe ba moni le boko na Nzambe. Na za na ba témoignage. Donc fallait passer là déjà ba vidéo ngo na émission oh bon c'est pas grave.
Tous la émission prochaine dans Naroya na ba vidéo ba moni loboko na Nzambe. Pour un exemple moi monké na bande comme sous oyo solo na bango on prier ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Moi témoin à 2-3 personnes les amabé. Oui, na kolo ba ndeko moko ya bamboka ne linga ko tanga te parce que ba pesa ba vidéo te parce que t'avais un beaucoup de problème te parce que ba baza be na mboka. Ah oui, bon, na koyeba ndeko moko aux États-Unis. Voilà. Amoni loboko na Nzambe. Donc malali pe na koyeba te po na vidéo. Voilà. Azali na ba mwa makambo, ibino mo boyebika nguna soka koti na bomo ya moto, akota te po sekisa moto, akota po na détruire bomo ya moto. Mais Nzambe vraiment mi monisi pa ndeko wana. En tout cas, azali délivré. Délivré na maladie. Délivré tout, donc azali délivré total. Donc a aussi la vidéo bomo na vidéo wana. OK. Et na koyeba soso ba maman mususu na kat na Londres yepe amoni bikamwa asala pe vidéo ezaki situation nini ezaki ba situation ndeza na ndaku azoluka asa sortir donc ezaki blocage na côté wana donc amoni pe bikamwa et na kini pe eza pe na bato mususu baza pe na Kinshasa bamoni bikamwa pour moi non balobi bango ba pesi vidéo na bango te na koyiko loba eloko ni Nzambe asaleli bango te bango funde ba témoigner boyoka à partir de wana ngade na koyiko pona koloba ke ba tomber ya ba deux émissions na sali yango wana pona kotelesa bana na Nzambe na yaki apona komi kumisa te na yaki apona ko salir mutu te na yaki ndepona ko élever Jésus Christ na Nazareth asina bani musana ngasa o Nzambe apesi nga na sena mo c'est ça. Mais est-ce que vous avez organisé aussi la séance de prière na bande comme sous OK pas la banquette comment ça se passe est-ce que retomber pesa les sous na puyaka na bato benganga na puyaka na bato benganga ebele et puis na sali pe ba jour so hotel même pe na kaina nga awa na za na bato oyo to za na bango na za na bato ti na mois de août donc na bandaka ka to sala émission na mois de juin donc juin mobimba juillet yango to zo kenda na suka to zo banda siko août donc to puyaka na bato benganga mikolo nyonso. OK. Donc bana na Nzambe partout ba benganga na pesi bino mbote bozolanda ngo ba benganga mbote na bino ba benganga en tout cas na prière pour na tia na bango donc ça musala Nzambe. O ça musala Nzambe. Na nebete ba baza kolanda yo boyi. Est-ce que intention na yo ezanini? Est-ce que zali ya ko sala pe église ya ko sala quoi? Est-ce que tu penses que vous allez prier na bato? C'est quoi en fait pour la yo na ozo mona ondenge parce que ndeko zoloba prier bato ozo benga yo tout ça intention ezani parce que de toute façon bato baza éparpillés à travers le monde hein. Oui, ngana ko loba boye intention na eza des tensions de papa lim. C'est tension beaucoup les intentions intention ezani ya yo. Ba répondre sur intention de loba ezani. Bana na Nzambe faut tout sanga na bango na kati na ndako papa. Eza normal. Tout le monde na kati ya makomi na Genèse na Apocalypse. Jésus zo blaka sur l'église. Na mule sika moko te Jésus abou église. Oui mais quelle église c'est ce qu'il a dit? Église zani. Bon, église ali ensemble ya bana na Nzambe o bo sanga liboso zo ba pona part ya papa na bino. Ozomona église oyo papa lima to ba no makambo to chama comme la mesa. To ko fona makambo te. Eza l'église nganza batambula ngana vision. Ala kisinga ba église ya Satan na ba église oyo ye. Nde to zana mukili oyo ya se to zana ba église ya Satan ezali. Bana na Nzambe na ye awa nazo ba 1000 fois na ye pona komi tombolisa matin na ye ko tombola Jésus. Ouais. Mukolo Nzambe akopesa ngai nzela na fungula munoko na ngana lo ba église eza ya mabe na asiri na okoma ta na méthode ba okata nga kingo. Po Nzambe akotisi ngati na bakata ba chambre ba pasteur. Nebi ba pasteur na poto awa o bazana l'église ya Satan o bazo sela Satan musala. Nebi ba pasteur ti na Afrique o ba sela Satan musala baza tel mebele. Mais le kola Nzambe apesa nga lo tomo te na ko lo bango na ko lo ba yango te. Même ko pesa nga lo tomo na ko lo ba yango. Pona ko lo bete église ya Nzambe ezali, église pe ya Satan ezali. Église ya Nzambe ezali église o yemo ko Nzambe a formé yo atindi yo vers ba brebi na yo bazali ya ko bunga. Nde Nzambe a formé ngai na kati na vision de la lobby. Siko atindi nga na ke ni vers ba brebi bazali ya ko bunga. Pona obeke église yo ezali eza yenga mona pensée te. Na prière qui Nzambe na mona ki balancer bazo à la demande des enfants de Dieu. Bazo senga église. Bazo mani ko l'église ezawapi. Lokola papa na biso lobiki o to ko senga na ko ndima akopesa biso. Na fuka maki na leli papa ndo moni apesi église. Siko physiquement de kokisama. Kokisama. Amen. Sœur Nicole, vous avez maman, vous avez moi aussi une femme. Bon, on a évité, vous avez moi sur le téléma. On a évité. Attention ça, tant que l'église, on a ensemble là, on prier devant battu, vous avez moi aussi. Parce que moi ça va au télématé devant l'assemblée, bah fandi aux autorités sur le baron parce que quand même la Bible également.
Est-ce que vous pensez que au marché un peu? On a apôtre Paul. Oui, d'accord, on marché. On a apôtre Paul. Ah, bande konangaye. Amen peuple de mokili me fait sinon encore mbote na on se fait la question papa limia et ça la raba diki diki. Obi apôtre Paul ici ga zela zo tomboka papa limia. Pour ani. Azo tomboka. Pourquoi vous peut apôtre Paul et place à Jésus? Apôtre Paul est formé par Jésus. Mais pourquoi vous peut apôtre Paul place à Jésus? La fille mo dans embêté. Aza mo dans embêté très élevé. Le niveau spirituel. Donc, Azalaka. Non, alaki moi. Papa Limia, alaki moi. Papa Limia. Nazo yoka, nazo mona na ba ndien internet. En tout cas, Papa Limia, basi nzeme to balimisa na epo na ko sala débattre. Et ça on peut débattre. Na lo baka bo na mukuse. Papa Limia, na yo sala débattre. Pardon mingi bo zongai mabete. Na yo finga mutute, na epe ko kota na ministère mutute. Présenter que o ayeka ka 2 mois comme chama kelele te, pardon bo limbisanga. Et là, on a papa Limia. Na kati ya Bible, mutaté qui vous allez moi aussi. L'expliquer dans le biseau. Papa Limia. Jésus-Christ, est-ce qu'il n'y a pas de disciple, non? T'es tout seul là. Oui. Jésus-Christ, est-ce qu'il n'y a pas de disciple? Pas disciple, wana. Tant que vous Jésus-Christ. Quand le bateau est format, on dit que c'est qui. Mais basinde ba memi ba maman. Bango de ba memi Jésus tina kufa na ye. Ba memi Jésus tina Golgotha. Na Golgotha disciple moi ça qui et c'est qui ba maman na maman na ye moko mari na ba frère na ye. Disciple moi ça qui wanate. Yango moni nzamba eko sisité basi. Po moni mibali o ye a cheki liboso basale la ye bazali mito mato imangungi. Ah bon? Aye ko sisité basi. Tout monde on a bien. Thomas, Saint Thomas. Oui. Tant que Jésus apparaître. Est-ce qu'il y a à quoi que ça Jésus? Non, il y a le basuko qui. Pendant que le bête ministère. Tomboli basi parce qu'il va pas manguer. Oui, dans le bien on a sorti bon dans le sens wana. A tomboli basi na nguya mususu. Pour mibalo ya tomboli o ya tombola ki liboso. Ba wanga na kaye, ba rejeta kaye. Mais moi, si à Jésus, si na liwana ye, à si na tombe, Marie de Madala, ye mutali bosa ki côté ya. Tant que Jésus a sous na tombe na été azali ressuscité. Et ça qui moi aussi. Tout d'auteur l'histoire la femme samaritaine. Et c'est là qui moi aussi. Maintenant on comme to que moi ça ko enseigner té. Bon si on nga Nicole. Nzamba lobi nga na enseigner. Totalement na ba vision. Ala ki singa na banda ko té bato. Ndena bana ko sala ke batba c'est quoi ala kisinda yi to passer na acte to sali ke moi mobala yibinga téléphone ala binanga déclarer na déclarer mobala nga kufi siko ngana ko yoka apôtre Paul bena ko yoka mukeli na ngai wana pona bato bazolo ba ke moi ça ko enseigner te na pesi bino na mukanda na titre 3:1-7 bombe ka kotanga babana na nzambe na mukanda na titre 3:1-7 botanga yango. Et puis, vous avez appelé l'histoire de la femme samaritaine. Et je le vais sur le bateau, bateau bazo samaritaine dans Zambé. Vous avez papa Limia. Vous avez PC. Il faut vérifier à côté. Vous avez vérifier parce que. Vous avez donc, il y a un moitié. Moi, si athée. Si vous avez Mukanda na Joël 3. Je reprendrai mon esprit à tout être cher. Bon, si on est sur un temps à Zopanza yango, alors que bande na bino, ba jeunes gens, ba paka, ba maman, ba serviteur, ba servante. Sur autant le bac na mibali. Alors na mutu nyonso. Sur esprit on zambe a che kati na biso. Alors que to prophétiser. Sur ko prophétiser et ceux qui ka ko prophétiser, ou bien pour na côté un peu muta comme mon Christ. Tata moi qui extrait au PC attends cicatement parce que il correspond aux Zoloba. Ah oui, tanga. Donc titre 3:1-7. Voilà. Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre aux gouvernants et aux autorités qui doivent leur obéir, être prêts à accomplir toute œuvre bonne, qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois et qu'ils fassent preuve d'amabilité envers tous les hommes. Car il fut un temps où
nous-mêmes. Tous les hommes. Quand il dit tous les hommes, il a dit que des hommes ou c'est nous tous? Alors, la même envers tous les hommes. Voilà. Car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensé dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie, nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. Bon, il y a quand même suite là. Bon, on va l'habiter. On comprend le côté. On comprend le côté. Parce que, le bateau, pour diviser le bateau. On comprend? Le bateau, pour diviser le bateau. Donc, il y a des choses qui sont respect, il y a des choses qui sont moi, ça côté. Mais moi, ça côté dans le sens de papa Limia. Donc, il y a des esprits qui sont linga, il y a des choses qui sont pour apporter pour la lobaki. Mais apporter pour la lobaki, il y a basi wana, il y a tangwana. Basi wana. Maintenant, on a tangwana. Exemple, ça pour papa Limia. Basi église, il y a Corinthien wana, c'est basi à tangwana. Na mukanda na 1 Timothée 2:12. Et c'est basi à tangwana, c'est basi à l'éloté. Avec qui moi apporter Paul, avec pas Dieu. Avec moi apôtre Paul. A bien qu'on permette de moi s'enseigner. Parce que apôtre Paul, avec qui est, si on ngai Nicole, na moni Jésus-Christ, ayeli ngai, alors bien nga kende ko enseigner, prévenir batu ba moni le boko na Zambé. Bon ce que ça qui na yoka ki kasi apôtre Paul pour batu balingi to yoka apôtre Paul. Donc ce que na yoka ki apôtre Paul to na ko kufa, mokeli na ngai akotuna ngai, abiki yuna beno kende ko enseigner. Ndeni yo yoka ki apôtre Paul parce que bateau bazo na kate éternel bazo linga tondi ma apôtre Paul. Tu vois apôtre Paul na komi nzambe. Eza mutuna. Ngabe na koya pe papa lima. Na koya pe ngai ni koya pe ngai binga na lingi na koya pe. Na koya pe eza nga. Na koya pe ngai bien. La Bible a quand même réussi également à apôtre et bateau bala ko parler au nom de Jésus-Christ. Oui, papa lima. Ngabe na zolo balelo. Papa lima, ngabe na zolo balelo. Comme nous sommes comme dans la Bible. Papa lima. Ngabe na zolo balelo ti. Qu'est-ce que vous avez un jour pour un livre? Ce que vous avez livre plus tard. Il y a un jour dans livre. Pour toujours le bateau, ça de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un monde qui n'a bassi à Tangouana. Un monde qui n'a tango, il y a bassi à Tangouana. Après, il y a bassi à Moukil. Avec Ngai, c'est-à-dire que souhait Ngai apôtre Paul. N'a pas permettre de moi Satan à enseigner. Et papa, il m'a tout le temps rappelé, tout le temps rappelé ma commis. Attends que ma commis, on peut s'appeler. Hein, papa Limananga, nazate que pour na critiquer bato mususu na pour na critiquer mututé. Donc molimo musante ko kita na mutu nyonso. Papa Lima, molimo musante critiquer pas moi non moi aussi. Abimi libanda biso maman, papa j'ai le Saint-Esprit. Moi on a zimbo mo munika moi on a ju Bible. Ba mo ka bandi ko bima, bandi ko kinote. Yo la ndio libité apporte pour la lobaki. Moi c'est quoi enseigner on bloquer Nzambe te na tout te na tuni te molimo musanta ngo yaka papa lime ba bloquer ka molimo Nzambe te yambo monte bota benga na komi mutaliboma po ma na osema kama molimo musanto soko ze molimo musante papa lime ndenge oyebelinga olongo mona modèle te donc c'est molimo musanto nde na komi modèle molimo musanto c'est ça ba bloquer molimo Nzambe te c'est ça. Cher Nicole Kanda a parlé mission Nzambe à Pessier. Comme sur le ministère dont il y a femme, tu continues déjà en gros. Comment vous allez comprendre ce ministère donc de la femme? Parce que je vois qu'il y a des sujets au bas de l'Albela. Vous avez moi aussi. Pour la yo, comment vous sous l'angle? Non, sous l'angle parce que moi, je dis pour la montagne. Moi, je dis que pour la mibali. Donc, moi, je dis que pour la mibali, papa Lime. Tant que moi, je dis que et pour la papa Lime. Tant que moi, je dis que PPDD. Moi, je dis que donc, et qui dit que pour la mibali. Ce que nous avons dans quel épisode, tout ça, il y a mon lit, mon sang tout est. Parce que le rôle à moi, si, parce que n'est d'accord à l'ibala, moi, c'est la femme mariée. Rôle n'est aux anines. Il y a les bossos, parce que la moi, c'est pas bali. N'est tout bal, moi, si, ok, dans la famille, moi, c'est au pessimum, aux humains, aux yeux, en dako. Moussa n'est aux anines, à Gazandako. Papa Limia, Zama le boy. Tant que moi, si, au balali n'a mon pagan. Faut comme c'est chrétien. T'es bien tout, vous allez, va chrétien. Vous allez, chrétien. Voilà. C'est quoi, il y a bien dans le ministère, yoka. Donc, bien dans le ministère, na enseigné. Si vous balingai, quand enseigner ça tous les jours, oh mon bal nangai, oh musala ngana zo salwana, ils allaient pour na biso mi balé pour bon c'est éternité na biso. Ils allaient pour na biso mi balé. Donc le kola yo balinga, ngaba binga na musala nangai ya ko enseigner, ngana lobité na bité Nzambe alobaki ke moi si azala soumise. Mais mon bal le temps yo balé nangai bi ke tozana muto azali kolo na nyoso comme na les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Et c'était na kotika ndapu nangai
na bois kinda na kubaka ndako te ndako na yo ko bien arrangé pour ba le bi veut musali nzambe bongo nanu abong sisi ka zova na ko tika ndako na des autres papa mais to ko to sande mo konse donc c'est ça et encore répondre moi voilà voilà la sœur Nicole tu ambi vraiment encore lelo mais na papa limazena bakisa papa pardon na bandeso muke bana na nzambe bomo na nga mabete na yepo na ko luka débattre na yeka pona talisa ke o c'était déjà des bébés là te papa lima voilà na talisika muke pona koloba molimo nzambe tango ekitaka pona kana ngo mutu te et puis molimo nzambe tango ekite pano okobomba ngo na kata poche na yo te donc molimo nzambe ekiti yo bomba na kata ndako na yo soko yo zi grâce molimo nzambe eza pa na yo bato musu bazwi grâce te soko ndeni bango bako comprendre ke yo zo ki grâce pour bon pe babongo la mitema yo soko vando fanda na ndako donc molimo nzambe ekiti yo fanda na kata ndako tant ba kitio molimo mo santé za pour vando ndako te et au sein na kata ndako au sein na kana ba na yo soko bato musu bako bénéficier pour na gloire nzambe te c'est faux, c'est archi faux papa Limia c'est archi faux quel évangile bolimi sanga ma bozanga e mabete pardon mingi ngana bi que ce molimo nzambe ekiti pour ba to musu pe ba bénéficier na ba peso ezali plan privé na yote ke bombe on ndako ezali bloka ko ezali musuni na yote oliango et ça pour bana nzambe ba participer na musuni oyo aussi bango pe balia donc c'est ça. Ça c'est intéressant, en tout cas avec ma soeur Nicole Kanda Bolandi, mission au Nzambe à Pessier, Boyoki en Malamo, et puis ministère de la femme, qu'on décortique dans la émission d'Abisso, hello, toujours comme pardon, Bala Nzambe, Botanga Suna Mukanda na Matthieu 28, 16, 20. Toujours c'est le ministère des femmes, Botanga, et puis Botanga Pesuna Mukanda na Ephésiens 6, 9, na Apocalypse 2, 1, 7. Apocalypse 3, 1, 6, Apocalypse 12 et 1, 12. Donc on peut ça va vexer au bon vérifier pour se mettre autant que vous avez sur place dans l'émission. Voilà, comme lobby ma soeur lobby ozo pe maté bande ko beli bazako benga yo na ba prière bazo benga n'importe quelle heure. Voilà. Bazo ben bana nzambe na zo boya binote na lingi kutunde bongo pona kotalisa mutu azana nzambe bogo yebe na misala na ye mutu azana nzambe te bogo yeba ye babi bobenga nyama na kombo na ye en tout cas bana nzambe bo continuer donc bozo benga wana ngizo sala ngai lengi moko pour musela na ndoko zende yango wana donc to bozo benga bana nzambe bo lemba te bo benga bo communiquer pe na ba baza pembeni bozo luka lobiko baya ba omona loboko na nzambe. Mais tu as quand même senti aussi que bah un problème pébélé papa Limia na komisi nzambe na poto awa kaka na poto te tina Afrique bazo benganga en tout cas bana na nzambe to za penza na ba problème sérieux donc nzambe beki falenga mono na bima pour battre musu pe bazo courage to za na ba problème ya ndenge na ndenge ngala zali lokola médecin na ko bimisa makamba bato ate ezali secret na ngana nzambe en tout cas makambo ezali papa Limia makambo ezali donc musalo na bandi na ko nazo kumisa nzambe ko benga wana papa Limia eso sala ngai elengi moko na esengo ya komona bana nzambe baye ko luka nzambe po bakangolama donc eza malamu na déjà musala nzambe voilà donc ba balemba ko benga te comme lobi ngai na lobango na émission ki ba benga de balinga ko benga ko tso kipe na ngote mais soko bengi nga po muso mona ka soka bengi fona zo soko benga peut-être mususu po na zape mutu omoni semaine passée papa Limia na santaki mutu na ngai komi munena donc tellement que na prier na zo la té na zangina ba prier mona bato faut na benga mona ba 7h en tout cas so bolimisanga to benga na ba 12h faut na lala na santaki mutu e komi nga lokwa libanga mais zate bo na lobi bongo ndeke bo tika ba se bo benga place na bino osala ka toujours mais so ko to benga la mso moni ozinga te insister na kozo na ngami mta komela ngai message donc bozawana donc on a za na za pona bino donc bolemba te bo benga ba na nzambe bolemba te bo benga voilà c'est ça. Merci en tout cas sœur Nicole zoga émission egoya prochain moment témoignage à batolobi ba osala en tout cas papa Limia kaka ndengo lobi na vraiment tant na koya émission prochaine na komema ba vidéo wana pour faut ba saila ngango pe na komema ba vidéo ya bana nzambe ba moni loboko na nzambe wana siko to koyeba siko soki na mibimela ki pona ngamoko bien soki na bimela ki pona zuwa comme monsieur le bio zuwa OK ndako papa Limia na minute soko na yebaka ta Jésus banda kala lem so na bala na ngate na 20 na Jésus mobile moko fidèle soko za na Jésus fidèle papa Limia fidèle moko te. Donc c'est ça. Mais au moni papa Limia makamso na biso bon
nzamba sa ka grâce amen asala pe bana mususu bazolanda message autant ozobenga bino bana ezate ke ngala za mukolo na bino boza mikolo na ngai mais tant anja bimelaki ngai abengaki bino komba bana abisala bana no bakoma ba chrétien tant na benga bino bana ezali langage ya ange abeki osala bana no bakoma ba chrétien ezate ke nazo manquer bino respect na yebi ke papa aza papa mama aza mama mais na musalo nazo sala na benga bino bana donc c'est ça. Merci en tout cas sur Nicole na message oyo ya kitoko oyo amemeli biso lelo. Je crois qu'il faut comprendre quand même lelo mission naie parce que batumsu banolo bakanisa ki ayaki nae kaka pour la ko régler ba compte naie. Voilà, c'est ça. Donc c'était vraiment pas méchant. On regarde pour balancer base la kubika. Voilà, exactement. Alors qu'on peut bien que les ex nanga na problème naie nazo peut-être 1000 fois naza problème naie. Ce gars a reconnaître ma caméra sur besa makamba ya lokuta aluka sibase na nzambe ce qui ngana kosi beso azana bato ba ko meme pe basa ya nzambe mususu pe ya solo ba mika kotesa makambo ya soza ba lokuta ngana zana pona yete na yeki vraiment pona bana nzambe azala sauver donc c'est ça. Je crois que c'est clair la troisième émission tout sali et prochaine émission to pousse on a toujours parce que sur la makambo belé quand même oyo ako meme la bala nzambe pona édifier toujours bala nzambe pona l'autre soki ma sœur n'a peut-être l'autre ko bax encore pour cette émission ngana ko lobaka bana nzambe to komi vers la fin Jésus Christ revient bientôt bobongo la mitema botika kolanda o po mso zaka o Jésus ngo balobaka ya mukoni mengana obia ko ya lokwa muyibi po biso no stomkili même ngana zolo bana yebi mukolo ko yate donc aussi point de biso ni sto na mukili aw da bobongo la mitema biloko no so mukili ekoleka nango mais lilo bana nzambe ekotika koleka ta mukolo moko te nga miso na ngana zana nango po bobongo la mitema po soki bokufi bomona bokonza likolo nzamba pambola bino. Merci, merci ma soeur Nicole, merci na disponibilité, na déplacement également. Merci na bandeko tout bolandi biso partout à travers le monde. Comme vous voyez à cette émission. Motika Malamu Esika Bozali et à très bientôt dans le prochain numéro. Bye bye. Ciao ciao. Merci.